Na pesi mino mbote na kombo na Yesu kombo na Frère Jambianda na vandi na mboka ya Allemagne précisément na ville ya Hagen. Thème na ngai ya lelo pasi na ngai ekosila mokolo nini Nzambe. Nakanisi bandeko na ngai ya basi pe ya mibale. Na se ya mabele oyo tozali mutu nyonso alelaka kaka tongo midi pokwa. Pasi na ngai, pasi na ngai, pasi na ngai, pasi na ngai ekosila mokolo nini Nzambe ozomona ngai te nasala nini pona pasi na ngai sila Nzambe nazongisa nini pona pasi na ngai sila soit diza tala bamininga Nzambe mpona nini kaka ngai menakanisi na talaki na kati ya makomi na Nzambe na mukanda ya Mark chapitre 5 verset 24 jusqu'à 34 natangaki histoire ya mwana mwasi moko oyo avandaki na situation moko ezalaki très difficile na vie na ye pendant 12 ans ya malade ya hémorragie. Azalaki kobela maladi moko oyo eza pena très compliqué pe ya pasi makasi ya kopedre makila pendant 12 ans na vie na ye mobimba. Nakanisi 12 ans bandeko na ngai ezali 12 mois te mais 12 ans. Mwana mwasi wana ezalaki pasi pe likola pasi. Na kati ya Biblia wana natala ikutu mwa passage moko oyo na kati ya Biblia passage moko elobaki keno bandeko na ye batekaki bozwi nyonso to bazalaki nango elongo na ye moko pona azwa traitement basalaki nyonso me mwana mwasi wana abikisamaki te maladi toujours et continuaki pendant 12 ans. Me mwana mwasi wana mokolo moko te oyo ye apedraki kondima na ye. Mokolo moko te oyo abungisaki kondima na ye eke kati na ye sire certain zalai kaka un jour makila wana ekosuka kaka na kokauka akokoma lokola bamininga basi na kati ya mboka wana. Me loko nini oyo nga nazwaki na kati ya Mateya wana ou bien na kati ya passage biblique wana na Nouveau Testament na mukanda ya Mark verset 5 à 24 soki totali pena mingi na ba 24 26 wana oya komona ke ndeko ya mwasi wana toujours azalaki kaka na kondima ke ye akobikisama ke ye Nzamba kosala ye grâce pe ya minene koyela ye maladi wana ekosila malgré désespoir bapesaki ye malgré ko tiolo batiolaki ye malgré ko finga o bafingaki ye malgré na kati ya société na kanisi bino moko bandeko boyebi tango mutazo bela maladi oya kobimisa makila soki totali be je pense que mwana mwasi wana azalaki susu moto azalaki na santa kitoko te mwana mwasi wana sesira bandako lumba déjà solo mwana mwasi wana sesire sika ya azalaki vraiment lisusu emete na misu ya bato akoma keloko moko oyo ezanga tina mais mwana mwasi wana toujours ataki kondima na ye liboso pona akoka kozwa lobiko oyo ya bandaye koluka. Mais lobiko na ya azwaki yango na nzela nene ayokaki sango ya Yesu Mesia mwana na Nzambe oyo abandaki kobikisa bato. Egetanga yoki sango Yesu mwana na Nzambe azoleka. Bible ezotalisa biso ke Yesu tango abandaki koleka bandako tambola toujours na fulu ya bato. Soki Bible bengango fulu seke bato bazalaki ebele oyo kutu tokoki koyeba nombre te oyo kutu tokoki ko imaginer te. Mais mwana mwasi wana oyo azalaki maladi pendant 12 ans.
nakanisi bandeko moto azobala kobela maladi ya kopedre makila nzoto nde nano d'abord ezalaka makasi te, ya misato azalaki ya kokonda, ça veut dire que akokaki kozala voir même na force moko te oyo akokaki kobunda kolekana na kati ya fulu wana po etakoka kopusa na pembeni ya Yesu po azwa lobiko. Mais Bible etalisi biso ke mwana mwasi wana tango ayoki Yesu Masiya azokoya akotaki adusulaki na kati ya fulu ya batu ti na se ya makolo ya Yesu asimbi elamba ya Yesu mbala moko makila ekaukaki ke Yesu asantaki. Bible lobi na biso yeta santaki on dirait loko moko boye elongwe na kati ya nzoto na ye, mais nzoka ezalaki mwa puissance moko oyo ekotaki na kati ya nzoto wana mwana mwasi wana esika ya azalaki asalaki nene azwaki guérison, et puis maladi oyo abundanaki nango pendant 12 ans asalaki nene azwaki lobiko. Mais Yesu akutaki ye pa na bango te, me yende muta maladi akendeki koluka Yesu Masiya po ayokaki na sango ke Yesu abandaki kobikisa, abandaki kosekisa, abandaki kosala miracle ya ndenge na ndenge, eke ye moko atalaki maladi o azalaki nango te, atalaki féblicité ya nzoto na ye te, atalaki peut-être te ke nongane naza boso na koti na fulu ya bato bakoyoka nga solo, soki na pénétrer na fulu ya bato place bazali bakofinga nga parce ke ngai na belaka maladi moko ya bien te. Mais loko oyo ye alongolaki complexe, alongolaki kobanga, alongolaki bato peut-être bako finga ye na lolenge ya zalaki na kanisi mututu oyo azo perdre makila. Je pense que posonaye ezalaka mwa jar moko boya bien te bomoneka ba maladif soit disant solo et biloko moko marque wana, mais ya talaki lolenga azalaki nango te, matalaki kaka toujours kokende liboso pona nini posana ezalaki kaka ngai il faut na bika, nga fona zwa guérison, makila na nga il faut ekauka. Mais ayoka kisango ya mona na Nzambe oya bandaki kobikisa Yesu Masiya, et puis apusana ki pembena naye asimba ki lamba na na se ya makolo ya Yesu, nde mwana mwasi wana azwaki lobiko. Eloko leson nini ongai na tangi na kati ya makomi oyo, mingi na biso otozolela Nzambe alongola biso na bapasi, mais tantôt tovanda quelque part tolinga maboko. Mais mwana mwasi oyo malgré azalaki maladi, azangaki makasi, azalaki en forme te ya koluka moye ya kotambola po koka kwa proche na batu, na bangaki maladi na yete, mais tellement azalaki na kondima ayebaki ke soki ngai na telemite na kende koluka Yesu o bazo kolobela ngai na kobikisa mate. Talaki nanu fulo Yesu azalaki abanda kotambola nango te, po Bible lobi Yesu abandaki kotambola, et puis fulu ya batu, ça veut dire fulu eza nombre ya peuple moko boye tokoka voir même ko imaginer ko tanga bangote. Mais tala mwana mwasi oyo azangaki stabilité ya santé, wazalaki vraiment na force moko te akokaki ko se déplacer, mais asalaki le nécessaire pour kende ko luka lobiko na ye epa ya nani, epa ya Yesu. Yesu nde azwaki esika ya Yesu nde esika nde akutamaki na lobiko, akutaki lobiko na ye, place nde guérison na ye eutaki po ete maladi o amemaki pendant 12 ans ekoka kozwa solution na bomoi na ye. Yango na bandeko na nga na yo muto ozolela pasi na yo esilaka te, vanda omitala. Soki eza pasi moko ya bozangi financier, Bible ezoloba na biso mawana proverbe na yo muto ozolala pongi na ndako yeba yango kibu pauvreté ko betela yo porte. Combien de bateaux baza na posa Nzamba pambola bango, me ozolala ka pongi na ndako olukaka te, olingi koluka musala te, mozaka kana posa Nzambe pa pambola yo, ako pambola yo ndenge nini. Mais lolenge ya mwana mwasi oyo
po ayokaki sango Yesu akoya adusulaki na kati ya fulu ya batu tina lolenge akomaki pembe na Yesu nde abikisi ye. Eloko nyonso tu otoza nango besoin na bomoi na biso esengeli lifoto lamuka tokende koluka na nzela ya koluka nde place tokokuta mapamboli na biso. Ezala maladi oyo za nango esilaka te, zala na kondima oyo kozala nango soko kepa baminganga nzamba kotia loboko kobika. Ezala yo mutozo luka mbongo musolo zala bien na vie na yo, longola complexe na kobanga bima kende koluka nzambe akotia loboko kolongwa na difficulté ya pasi oyo za nango. Ndeko nanga ya mwasi pe ya mobali pona tolongwa na pasi esengeli na biso foto sala quelque chose, esengeli na biso poto telama, esengeli na biso pona to solola na batu oyo bazana privilège, bazana possibilité ya ko soutenir biso. Solola kamalamu, sala pa senga musala, luka musala, nzambe akopambola yo kaka na nzela ya koluka. Difficulté moko te oye koki kolongwa na vie na biso, pasi moko te koki kolongwa na vie na biso, soki biso to sali le nécessaire te pona to telama to kende koluka. Kaka nde na nzela ya kotelama ya kokende koluka lolenge mwana mwasi o asalaki 12 ans ya maladi ya kopedre makila, me telma azalaki na kondima ke mukolo kaka Yesu akolekela koto yo ngai na kobima na kokende, Yesu abikisa nga ndenge pa bikisaki bato mosusu oyo ya yokaki na batsango na ye na basango na matoi na ye ke Yesu abanda kobikisa abandaki kolamusa bawe eke ngai petango na kokende Yesu wana na kosala le nécessaire amona ngai po ngai pe makila na ngai ekauka. Tomoni ndeko wana ya mwasi na même jour azwaki guérison. Eza pe pasi oyo zolela avant olongwa na pasi wana po yo tendre na objectif ezo senga biso to tela mabisika biso to zale. Soki pona finance Bible lobi na mutoki na biso nde tokolia lamuka kende koluka musala. Solo la mwana mbale kozala na complexité. Ser nga ya mwasi soko za na posa likambo telama kende loba kozala na sonité mingi tozo souffrir na vie pona hypocrisie, mingi tozo souffrir na vie pona soni, mingi tozo souffrir na vie to solo la kate to linko ima tozo tika kaka no il faut bato bakanisela biso. Mais mwana mwasi wana zelaki nanu te bato Yesu aya kuluka eme ye moko akendeki envers Jésus epe nakokende ya kendeki ndakutanaki na guérison na ye, nakokende ya kendeki po akutanaki yango pa kutanaki na Yesu ndabikisi ya longwaki na pasi oye nyokolaki ye panda 12 ans na bomoi na ye. Yango na yo ser o vandi wana peut-être tsaka loboko na litamba nazoluka libala ezomona na te, nazoluka mobali azomona na te, nazoluka mbongo ezomona na te. Eske na vie na yo tela makapo sala pa ndenge sero ya mwasa salaki? Eske na vie na yo ndenge oza marke wana oza na complexe? Po mwasi oyo suki azalaki na complexe ya kobanga bato atala lolenge ya azalaki mbelenda kotaki na kati ya bato wana te pona kende kokutana na Yesu pona Yesu asimba elamba Yesu pona ya bikisama. Meloko ya salaki fort alongola complexe alongola hypocrisie alongola kobanga ti atambola ka komaki pembeni ya Yesu nde esika wana kutaki lobiko. To tela makatango to sana problème zo tungisa biso ke na place to linga makolo ya ko yima ya kotala ba mininga bazozwa ngana zwa kate ba mininga bazotonga ngana zotonga te ba mininga bazosala boy telama sala lolenge ba mininga bazosala nzamba kopambola yo. Nzambe apesa mutu nyonso tu privilège ya kozwa, mais problème ezali kaka to respecter ko banga pe to tambola na mibeko na nzambe nde banzela na biso nyonso ekofungama nzamba kotia biso maboko epu ya kopesa oyo ya biso tokosenga ye. Mais eloko ezaka kande nécessaire esengeli na biso to telama to kende koluka eloko nini oyo
ezofre ko souffrir yo pasi nini oza nango ya mosolo ya libala ya mabota na nyonso tu oza nango besoin nzambe akopesa yo kaka moyen ndenge nini il faut sala pozwila yango me tika koyima neti lola efongwama bakitisila yo biloko yo oza nango besoin me mwasi oyo atambolaki akenda koluka Yesu epo adusulaki na fulu ya bato tina ndenge akenda kosimba elamba ya Yesu nde place akutaki lobiko na yo pasi na yo pona esila yo moko za responsable nango esengeli il faut telama okende koluka soki eza pasa maladi luka minganga senga na nzambe ye muta pesa ki sagesse pe intelligence pa ba minganga wana pona minganga wana ba traiter yo po okobike puis zala na kondima et puis ndimela Yesu kolope mubiki sina yo yende mutu akopesa yo provision lolenge nini yo okoki kokende koluka guérison na yo yango na pesi bino mbote bandeko na nyonso bozola na ngai partout o bozola na émission ya moto soki osepeli na émission okomeli nga la licence pesa ngai makasi ya koyaka lisusu na ba thème ya sika na bosanite na pesi ter na ngai mama Bonard Tima Bonard mbote et puis na pesi petit frère na ngai Bidi Power mbote na bosanite kutika yangai molonga li mama na Janina Maria Saka mbote et puis na tiki bandeko na ngai nyonso tu oyo balandaka émission oyo na kombo na Yesu nzamba pambola bino me bolemba te toujours ya kokomela ngai et puis na petit frère na ngai na mboka ya Anvers Peter Bianda na Maria ya bino mbote yango yo nzambe a pambola bino. Merci.